Muto abanda makambo ke ya makambu musicien makambu ki atelemi na bandal na coin ya bloc bandal ebukani atelemi ana na pain victoire ebukani muto abanda ngo le padre yebe muto sala orchestre liboso yebe muto abeta concert à liboso ya bien na bango tout na longoli mutu te na bino tout bo sa succès lelo o bo loba loba. Pourquoi est-ce que biso bato mokito lingaka ke to ko le padre tala eboye après to longo to ke susu moto na tembe tala eboye ce que to bino bo lingaka bo biso ba relation ba entourage ya ba misende mtezo sala ba misamboka na to bazala si kona kala po anezaka bongo balobi ya sikeye nine ye Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Botunangani, ma copine, au moins quand on s'abonne dans notre temps Georges, à Kabati Mukenda, à Coach comme tu n'as pas ta chambre été. Na quand on s'est distrait dans notre motolingate. Greatness Congo TV, ma gag, ma film, de la réalité. Comédie à vie de loin. S'abonner massivement na. Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est-ce anglais ou English for you? Cher Internet, bonjour, bonsoir partout dans le monde des sciences. Vous avez dit que R est en bateau basé ou la basé ou la muka parce que pays na pays ça na R nango. Bateau musu bani balala, bateau musu balamuki, bateau musu da balala qui na pesi no ba bonjour na bino ba bonsoir na bino. C'est moi Carmen Ojaudaskin, la fille à papa moi Sinzambe peseleng na masolon ka ndeza la ngala bima suna bimi se makamboza. Suma makambo yete no bima na ngati na pesa ka eleng na makambo blimo boyebi. En fait ni na sa bonzoto zanga bien te mena eka pona musala na linga musana nga mingi makasi wana ke mama ko pesa mboti na yimo ko sipa balobi garçon mo boya mwindo na ebite so za ka Nigeria to za ka Malien to za ka Guinéen na ebite loba non race na yo parce que na comprendre rote donc ka c'est mama Tigo balobi manifeste so po wifi na ngesili no bi sela nga bikamo ka manifeste so ka ndenge za rapport rapport wala ndenge za wana ke ko pesa mboti na yimo comme mon partenaire privé papa Louis Vuitton El Kialos l'ami selo mon cœur balobi moi na Bruxelles moi na Paris garçon mo complet à solara bien moto ke kia la mon papa social et merci pour tout na osaka pona petite na pona moi na yo na kemba moko pesa mbot na yemoko gladi kia la mona suka baboti ke kia la balobi boss de boss mo butu gladi kia la wako kaino azate madame Audrey kia la maman social maman wasunga kabana bitike loka babiso ba Carmen oja o mbongo ba famille kia la elia makana bana bitike ngonza mapambola ka bango babotami na mbongo bakoli na mbongo bazo sala makamnyoso na mbongo bakokufa bakotika mbongo parce que bolamu na mbongo na bongo baleka na bana betike mbongo na bongo esala ka makamo sate kozana mbongo moko bosa na makamo bete bango baloka tete ndai maboko bonki mbongo na ye asunga kape bana betike ni wana na kepesa mbote susu na ye moko tabu fatu top modele balobi madame afutela kate madame ana mapangu na ba bisu lokola tabu fatu top modele shinyoka banango kosha na lobi ba merveille na yo chancel mbemba demi die yanga moko depuis mon sosoki tembo tuna onya rosa mama rosa sans mascara balobi triple joueur patron ça dit que ba kambo kuna na Chine babi makila ba champion voilà lelo na yambeli bino muninga na ngai lokola nganga lokola e po biso to lobaka ba vérité biso to panzaka ba teke so likamboza en tout cas to lobaka to bombaka te mbala mo cameraman nga fungola pona yamba invité na ngai bonjour Liverpool. Ouais, bonjour la fille à papa, la fille à parfum, Carmen Odia, mukolo batebele, ya makambo ya internet, mambo ba musique yo donc merci musala non malamu pona biso pe to ba fanatique na yo. Musala malamu musala vraiment malamu musala zo ke na on bien à part ça pour na mon niveau mati na mon niveau mati même biso pe to sola na bato poto oza na conduite na yo na no ya bien oza pe ya mutu te bien na ya ngwana olobela ka le padre ni kaboroni na Jésus de Niance Nzambe o ngai lelo na koma pe moko ya ye olobela rapé moto na tembela pulka koza nostra olobela rapé ndeke obingai na obenga nga migolo omuyaka olobela ka fabrigas olobela ka bina filé olobela ka innocent donc ozano mutu ya mutu te olobela ka le roi de la forêt quartier latin BCBG. Merci de tous abou tous ara na ba joyeux Noël na ba bonne année na nga na ba gaulois na ba gauloise obolinga na le padre nga ité obolinga na le padre ni kaboroni na Jésus de Niance papa regarde-moi. Papa premier soin, papa Koyoke Loko, papa harmonie urbaine, bon séjour on a Paris, bon séjour na yo na Paris na batu tout ya biso ba na Paris le rôle avait na biso des regards de Prince des Amonda,
rôle à Papa Soule Bouangala, famille Soule, le rôle à Venanga Claire Boboula, les plus beaux de Paris, le rôle à Yamado Boula, de Bazamo et Belé. Bon séjour, on a venu à Paris. Biso côté Kinshasa, tout ça qui toko Carmen Odeyomoroye, tout ça na Bovan, tout ça qui toko Moussalape, qui toko. Malobézé ayo, ba réponse c'est ça mais bureau pe Moussala qui toko. Vena biso DG Blaise Polo, yaza mo kontina biso, yaza yemta simbi administration. Tout, il y a jet set, félicitations, boulot qui toko malgré ba combattre yo. Ngana yebisa bango. So bo combattre DG Polo, c'est que bo combattre yemo le padre. Pour yemo toza chef n'est pas le padre. Après le padre zaye, après ce qu'on a dirigé biso to orchestre mobumba. Mais orchestre, ils avaient un chef d'orchestre na biso mabuma base. Aza on a tous appelé na Marc Aouze Damba dia na biso, tous appelé na Nicolas machine à rappel chef. Donc chef ba yebele mais chef ou azake, aza secrétaire orchestre za DG Bespolo ba gaulois na ba gauloise tous alara ini. Moni teto komana. Ya on a ici tous alara ini pour na les padres. Pour na bisoté mais bisoto lobelara les padres tous appelé belé tous ara ini pour l'orchestre jet set donc ba tout bolingara les padres bo continuer à rolinga et pour na Liverpool na suki na ngana po to entamer ce émission. Voilà merveille na moko Junior Bongongo ebisa ka vela ngai Guy Ewa na linga ke ya trop mauvais de mo ba bi papa social ka ndenge zala Junior Bongongo comme c'est un message ya na moko Noela maman Andrea moi ça va ta fiston merci beaucoup pour tout dans ça la on so ça la pour na Carmen Odia bébé c'est pour ça moi ça Dudumbi c'est pour ça ya Pamela Mbombo moi ça Boska Dimana Dubai merci beaucoup ya yo kutu ko na bi ke ratakate Liverpool ne tozabo toza bana king biso tout bana Congo biso tunde tozaboye to yebi bien que le 18 musique kebeta qui vont le bata des plis ba bimisa ki ba album na bango ba fali ba bimisa ki ba eretso atana be goga la pulga koza nosa ba bimisa ki ba bisinga pe des plis en fait ngalo sona ndolo ba na bete ke des plis pa bimisi ba les boga en tout cas ba sindi le cœur Verambo en tout cas ba te presque ba ministre belé ya mboka na biso oyo ba utaki ko ba bimisi le 18 ana Liverpool na ba tout wana ba bimisi ba Robino ba vele biso mketonga ba te bebe ba bimisi mais toke mbamo na sombele na likambango pasteur Denis le saleki na prophétie ya bimisa lobike na ba misise nyonso alobaki yango déjà oh le 18 sera bimisa simbité musique ni c'est déjà ya kokufa ko to mingi ngabete ki c'était pour na mamba faire alobike faire rigola déjà musique ni déjà ya kokufa pour ezo simba tsusuté abi le 18 ana ya bato esimbe ke zaki ritso atanda be goga la pulga na fali pupa motema batana na question pe mami papa batakerla ipupa tena mimi chikeva check babi abika ya bongo mibale mais na moni ke bata faire tellement basili ki makasi babi pourquoi pour nani pasteur de l'île akoyo ba ke musique ya faire rigola eza kokufa Liverpool moi liloba na moi bon biso de travail na marketing ya les padres liloba te mais to loba avec beaucoup de respect na basal nzambe hein ba ke bo toucher basal nzambe te biso to na respect wana ya basal nzambe. Au monde les padres ni Kaboroni na Jésus de Niance azalelo mutoyo ceux qui batangi kombo na ye mutu wana ayebani donc pona ngai ya on bisi ba golo to zala ini pona nga na génération na biso onde to zaboye chef na biso na ndenga musique ya Congo za les padres ya ngomoni ba tutu ba linga toujours ba s'engager na ye pour abike net pasteur a s'engager na les padres abike les padres mutana succès sur les padres na succès ta autant nga komba les padres ayoka nabike batu tutu yoka musique nza to abatu na ba homme de Dieu na bisope batu tokenda yoka matia na bango toza bato nzamba sali biso to na makila odia toza na mai toza na misu to na matoi to na zolo soko ki musique pasteur Moïse Mbie oyoki musique pasteur Mike Kalambai oyoka pe musique les padres oyoka pe musique Bina Filé oyoka musique ya Fabrigas oyoka pe musique ya moto na tembe donc tokola bongo na kisasa za bongo donc pasteur ayoka les padres odia ayoka les padres mais ayoka les padres mais nani Liverpool photo lo wana bien ayoka les padres mais alobi na véritable bangi na été te wana yanga na lobi to respecter basal nzambe odia pasteur alobi na vérité te pasteur soka tanga ki komba les padres te wona linga osala binga je bisa batutu ton pasteur alobi ke yemo ka je ba ki faire rigola ça mais na ignorance ya biso bato mokina mutema mabe to zanango odia ya bato mokili ya kolinga toujours ko
konyongisa muninga to konyongisa baninga leo na Congo to mona on a ba pasteur ba nyongisa baninga o senti bena ke bandimi ba na église na yo zo mbongo me mundimi a souffrir mama mota muso ateka makala ya ko mabonza me mbongo ekota na église boko kaniseleta de sac mabonza pardon de sac makala te donc pasteur asaleli sentiment na ye asaleli pe opinion na ye mais eloko nga na sepeli na opinion pasteur à s'engager beaucoup plus dans les padres pour que tant oyo maître na biso za les padres pasteur ayebi ale seul musicien au lelo que ceux qui bazo tanga ba musicien congolais ba OK ba musicien OK no robeta oyembi no pe danger ke pe na batu mais ko valoriser art ya Congo est différent pasteur ayebi les padres bien au monter le roi de la forêt expliquer abi soka meki na ba nzoyi ba attaquer donc déjà et diminuer déjà pasteur total ina poto ba tout ba comprendre que comment pasteur un vrai pasteur ou le bata professeur maman mboka te ndenge mboka 2025 Congo kozala yo maman pesi prophétie maman boyeke ya musique oyo po ocha embriellement peut-être oyeba na oluka mbongo non odia non eza faux et archi faux les padres tout regarde moi ils ont millions de vies na YouTube. Album na biso single na biso oyo geloko pour na kati yote mais bi faire rigola oui meilleur chanteur monde ngai écoute pour na ko la vérité na ba faire rigola meilleur chanteur ya mokili mo parce que faire aimera bien mais faire ndenga za na problème mo entourage na ye balobi pe orchestre faire eza ya ko panzana parce que ki songele kaniming balobi blé nani trésor congolo asali susute en plus babiloko oyo ndeti baba nako neti bagoga bazaka na ba fali pupa faire rigola place na azana makambo wana neti nini bato banda na ebisa bato beli bato banda makambo wana muto banda ngo na génération to ba vérité vena biso kalujima kenza na poto soko za chance ota l'émission vena nga selo scram ota ozala zongia oui peut-être soka zongia ota l'émission muto banda makambo oke ya makambo musicien makambo ka telemi na banda na coin ya bloc banda le bukani atelemi ana na pain victoire bukani muto banda ngo les padres yebe muta sala orchestre liboso yebe muta beta concert à liboso ya bien na bango tout na longoli mutute na bino tout bo sa succès lelo o bo loba les padres muta banda makambo donc ezate ke to loba makambo neti ni les padres na ngote to répéter na inde 3 audio yebi ba patron bayaka batom donc tu répètes comment solo ba patron te to beta na même linga le seul concert à 2020 où ils a muta beti concert à bien na 2020 ils a les padres. Na 2020 bobeti ba concert mais muto beti même linga sate Liverpool concert à même linga c'est le côté est-ce que c'est là est-ce que fallait pour poser ta concert dans Côte d'Ivoire $2000 déjà ba congolais ba beta ba concert ya qui concert ba prêtre te odia ba congolais des gens na niveau musique ya Congo ezalaka congolais abeta da concert à bato mbongo papa chéra beta concert na bateau abandi nango depuis bicheke tima luku ba tourner bazongi tolobela ngo te po ni makambo mona est-ce que yo mona David nga ko shinga ndoleki na TV ndol bagi papa chéra beta concert na bateau oui balobela ngo pe mesko to tchana biso na se po biso to na monde wenge na musique ya Congo ba beta da ba concert ya ba cher wana ba concert ba 500 moto le pas te na biso ke te to beta na ba congolais pe to na secret mo so beti concert a chaye ba ke za ba invitation le ka tellement te eza ba to ba invitation baza fala beti concert à $2000 wana na biso mama na temps COVID-19 hein au monte que le pas beta concert na Côte d'Ivoire prix billet normal ndenge zalaka na temps COVID-19 maman nanga qui concert à boss maman nanga alors combien de boss ba yaki voilà c'est bon combien de boss ba yaki sala ngo zaki ya ndenge nini pour même na grand poète Ahmed Bakayoko na temps la COVID-19 crise et dans le monde pour même $2000 à gaspiller encore pamba boy maman na limité c'est ma pesa ngota bo fele pour tonton Ahmed ara musulman c'est ma salata soit dans la mosquée à Côte d'Ivoire ya Abidjan maman bo sakana na mbongo teko odia tout en mokile kende tout en biso mona ko Congo te mais na Europe biso to solana ba Europe to apena bande ko Europe belé mais muto biso na vérité que te na minute na to za même atako bimana longo na kwa mushi na ke tina kwa wileri et ça passe ko ba na ninga poto maman Liverpool yo boy no concert on a
te abetaki concert moko normal tellement toza ba congolais eza ba ivoirien te bato abeti li solo wana ki abeti concert ya cher ce sont des congolais o balinga ko nuire musique ya Congo balingi ba pesa valeur na mutu moko boy peut-être azolinga ko détruire musique ya Congo lobby musique ya Congo yali lobby souke za nini souke za ka beti concert à $2000 esili souke za boy or que musique ya Congo ça na venir topé sa chance na jeunesse maman ezalaka ba Roger Ngando ba Mosaka le pe tout monde maman c'est belé donc pourquoi pas na Congo le ba innocent sur appartement à Cité du Fleuve bien asombité ka ba pese cadeau pas fait la biso Eric Manda merci ba pese cadeau na âge na ye innocent félicitations azo mérité ba cadeau muto a gagné ba tunga lo ba on a temps moi les padres ba polémique na mina zalate alors que Abidjan les 13 les 14 concert normal nenge ba to betaka ba 300,000 200,000 500,000 to betango bongo nenge zalaka pardon na kaso te livre pour nini faire rigola apesa biso ba devoir te poto lo makamna neti fali pour pas ne reçoit na be goga la pour ba pesa so ba devoir ya roloba ka te les padres appellent ça devoir na musique il y a un maître en musique appelle ça devoir ba acoustique biso to acoustique to le belango te odia asa maître quoi to appelle ça devoir na to mona le roi de la forêt père na ye a bête acoustique to mona fait na biso stino a bête acoustique quand c'est ça idéologie les padres to linga ba idéologie boy to linga te comme ta bête concert na emo boy ya quand bête ka concerné pour o Mbappé danger te o sape na musique ça danger na orchestre na ote je te jure te yo moko oza danger mais oza misa danger te na orchestre no moi les padres apena na ba odia yo moi na centre ville ya tongo to ebani lelo te na centre ville biso to koli na bino na centre ville oyebi les padres déjà longo la ba chikito lelo oyebi que les padres na ba musicien ya danger que car ya bien ndako ya bien aza stable oza ba musicien danger te ba mise batikala na poto balubi po nini ke pour na kachi hôtel kuta mabete to loba peto po ngala loba ka ba vérité oyebi ke nga pa faire rigola na loba pas faire yemoko na comment na Macarouz na mabuma nde ba yeba no biki ba mise so sikena déjà les padres orchestre mba déjà yeba na poda les padres tada shikito yeba na ilunga na longa ilunga yeba na Charlie Solo ayeba na te Charlie Solo vraiment Charlie Solo balingaka TV le seul orchestre le ka TV tala odia le seul orchestre le ka TV na ki bourgeoisie depuis ma jeune basala ba orchestre orchestre monsieur salamati lo ba misa tambola makolo amata ba moto ti lelo to yebi ngo bien ça voilà depuis orchestre salama oyebi ke bina filé loko asali oyo il faut ba mise mso pesa ba maele po ani ba mise mboka biso ba na kimtama be photo ba vérité Liverpool toza to solo la biso mbale photo ba vérité to sa analyse bat ba osela bino misala bonyoko la bango siko bina filé ola sa bino ke ba to sala ba msala tabila filé na pesa ba mise ni mituka tu imagines mais basali ina neka l'orchestre merci mise bazumi tuka chanteuse azu fuga tu imagines merci na encourager bango na musalo ba osala bina filé déjà a osala combattre président bina filé biso doana na biso mam na binoté mais bo so rater hotel la sur internet pour to lobela bino président bina filé o osala combattre na makambozo sala moi le lobby na filé a se pesa ba mise na o ba osani musala asombeli keke ba mise ni mituka ina na pamba chanteuse naie assemblée voiture faut que féliciter mutu lokwa bina filé parce que misa mboka na biso za na bande bo banda bien na suka bosu bo bebisi il faut que ça va to bo sana bo musala ata yo moko li faire faut tout to lobi likambo c'est que to lobi mabe te moni ti bina filé olanda idéologie ya les padres moni tango les padres ça qui orchestre né avec les seuls mission to moni ba chikito ba vibration ba likinga ba marka ou ba tout ba outil poto ba ju ba car parce que bina filé ça là sans poto na moi muke azozwa azosunga bandeko na ye moni lelo to sabata mokili mama to kokufa na biso to kokufa donc ata otongi papa emba ye wana azaki mama na prêtre na mamba ba musicien congolais mais via tikane biso pour nini yango bina filé a osala essentiel que moi 10 francs soit ba musicien ne bazwa 2 francs famille peut il y a 2 francs yemo monter ka lemba mo aller 6 francs ne sali bien c'est comme ça vanité c'est l'autre côté makamazo sala la musique ni azo beta po bando sombela ba mise mituka te ezaki motema mabe
ba orchestre ni ba olo oui que ba mise belé le na Congo depuis orchestre banda ata misa sombana ata bourretité na bi ba orchestre belé na ba wenge pe non wamba bina tout non na roti bluetooth na tubi te omoni bina fila so mbongo so me mise na wapi te la fille à papa omoni ba wenge pe salame belé mais leader wa sombela ba musicien ba car c'est que on a un vrai leader pour tu wenge maison mère ba musicien ba tambo on ba car BCB ba tambo on ba car car c'est la terre au loba te to le ba orchestre botami oui ya ki na ba sima ba maison mère neti ba wenge na ba wenge ba musicien muso beta na wenge pa somba mutuka te atambo la pe na mutuka te donc bina filé idée on a des gens et ça idée ba au monter il est pas très beau gagaye à comment ils ont mérité ba respect. Ah, élève du maître. Bah tu vas à la contre. Bangote, bah ça ko beba na obike. Te nalanda ki pe moni lelo bina filé. Aloba ki ngata le mission na yon. Alobi ba benga élève du maître te pona ba tu ba lingaye topo a gagner ba fanatique ya la bonne musique. Te ba benga élève du maître pour auta pas Fabregas. Fabregas to benga ke maître. Tant Ibrotor le ba contre maître. Bo tika ko bebi sa bo tia poto entre bina filé suna. Poto te pona ko ba vérité c'est là. Biso mo peto landa bina filé l'émission vient nga na tilo ko la yambaye. Alobi a cause la hypocrisie. Yena Fabregas ba so la soute. Est-ce bi ke mikolo moto so so opela yena Ibrotor. Bon sikoyo tango yena Fabregas ba so la soute maestro oza papa faut motema monene tant bina fila biba so la raté c'est que ça kaka biso bato mokili ba ime oyo ndeto ya te non eza bongo eza père na ye quel que soit ba beta ndou le place moko quel que soit que o bina filé ba yeba na kana maestro na oni mais tant kaka ke bina fila beta na orchestre ya Fabregas o bina fila comme le c'est Fabregas en tout cas Fabregas a mérité ba respect bina filé pas mérité ba respect. Pourquoi est-ce que biso bato mokito linga ke to e ko to le padre tala eboy après to longo to ke susu moto na tembe tala eboy ce que to bino bolinga bo biso ba relation ba entourage ya ba misende mtezo sala ba misamboka na biso bazala si kona kala po ane zara bongo te biki na maison mère zara fait biso loti bondombe ezara ba fait biso ba yakim pour batika biso ezara ba fait moni production batika biso pona nini maison mère ezala kaka maison mère ata lelo to tabe mission musuboe o to mona ke ba bi 12 mais 12 wana bosu longo ba vite 12 maison mère wana le bolo ba ko to so ba 12 so landeli 12 tout ba beta mututu a soi vie so ta depuis lelo azana vie a bien so ko tali café room ale ka na bova ana karna ye asa l'aise siko mais café room oh mais café room ala kana orchestre pour tout qui m'a toqué page mususu to sauter nena loba no ke lo mo pesa ka conseil kaka entre l'hiver nani bina filé na Ibrotor te neti bina filé na Ibrotor eza déjà bango bana génération moko te omoni génération na bango génération wana ekofanda eza bango bana génération na bango génération bina filé génération Ibrotor te conseil mon musique rando wana bango te mbabanda yango polémique côté mbongo na musique ya Congo nani a évité grand maître l'homme makia da salara polémique na papa na biso tabulay batika polémique musique te kasi musique yango na de polémique te pomba niance un bon soldat ya wenge grand prêtre nga na benga ki grand prêtre moni maestro tango sali génération to moni Ibrotor abimi wana bina fila bimi leo to mona susa pesi masana biso bekam masana nga to bandi lelo ta pesi makambu donc il azara mutema munene wana na kaya moko patron maestro azaka mutema munene moni le roi de la forêt azape papa za mutema munene à la génération donc il conseille na pesa bango baza ba frère to betaka musique mais ba éviter ba matoya ba entourage et tu me sois odia Liverpool le baebo ake soupa na Liverpool odia lo baki boy to mona na musique biso kol na musique odia to kol na musique to so ba 12 ya tembe ba kitsa biso na ba car mo pe ki bota mona musique ma kitso na car à l'occasion de rien tamsu musika ozape na la carte mais faut zonga mais le peto le bela ba musicien
ton a posé peut vivre tous à la peine à vie à bien ba famille ba mona que tous na ba musicien ngo ya solo na ba entourage to kola nango na ba auto sara na bango kala ka ba mona oh mais Liverpool le bela les padres ceux qui te coûtent un placement likambo matanga feti moment vérité ye azalaka makambo les padres ça différent na biso au monde ya on to lingi que donc botiko tchaba guerre entre Fabregas na Ibrator botiko tchaba guerre entre Ibrator na Bina Filé. Donc il basa ba frère, basa ba collègue, ba outa placement quand ce qu'on a tout na ba où est la nine. Pour y mo Bina Filé, bu bundisa. Donc Villanova et comment bundisa e. Sotali susu. Ibrator a mo bundisa e. Bina Filé za fort. Pour nga na ba Bina Filé za fort, za puissant. A garder kaka puissance ne wana. Mon ni ba bamba libanga na mango était là. Au moins yango ce que tout monde que Moussel Nzambe a bambika les padres libanga. Pour les padres ça puissante. Ceux qui azari puissante. Benga ba bambe libanga te. Mettons manga mo était là. Et ça wana. Ba bambi yango libanga c'est que les padres sont puissants. Les padres génération za yo. Soto mon abina filé, soto mon Ibrator, yo za maître génération. Yo mutu o affrontaka wenga à l'époque. Yo za gi so termina bandal wana bandal e bukani. Bandal, ezara ya yo. Oza papa bandal, oza papa Hervé. Les loke poto moni ke poto koti kimia. Asa ya fanda ton Afrique. Les seuls musiciens génération na biso oyo afanda en Afrique, mais azala ba norme ya poto. Les seuls musiciens oyo to mona ke a poster bana na e na joyeux Noël ezalé ka les padres. Donc asa maître génération na génération na biso oyo. La génération na biso qui mutafana na kisasa na famille na bana oui que bango to bakomaka moi si bana poto mais les padres moi si mère ya famille afanda a na Congo monde les padres qui mission de service na Europe aussi ça ba misala na mère atikali na bana a mon onguzo bitandingini promotion so ke kitoko to ndingini po batumso lobi ke ba préférer qui retirada ke mi-ange babi qui retirada qui na moto moko boy mais mi-ange oyo moto vraiment eza makasi siko na oyi biso ke congolais aza congolais azaka mutema mabe biso oyo toloba mikolo congolais azaka mutema mabe pe congolais andoki po bino mo boy ki sur retirada simbate odia retiré de Bimina en 2011 et Bimina en 2016 on dirait le 11 novembre entre le 10 novembre et Bimina en novembre entre les 20 le 1er novembre tout comme les 20 retiré de Bimina en 2016 biso tout yoka retiré da to CP là nango mi-ange ça va mi-ange tengai na ozong sano bato abiki ba préféré retirer da ke mi-ange ka bon promotion ya mi-ange ça vraiment ma casse par rapport à te sotali ezaraka ba jaloux ya mi-ange na bato balingaka la team watate na bato balingaka te goga te mais siko bato goga zaka aimé la team azana bato loko famille te no Congo mutalika mutu fali pa otobimisa te mutalika mutu na ba fali pa te zela o de aneb sabangwa Congo mutalika batu na musique azate pour bébé chanda sala succès papa tabula azaka en vie ngale sanga na beta histoire wana bébé chanda sala succès tous les deux wenge moto ya mabeso 20 na ke malweka na terrain régie c'est que ba doit kufa tara malweka et bukana parce que chanda pas ça succès donc mutalika bato zate pour ça to ba muto ko leka bato na temps oh mais ils les deux wenge les 18 les 10 bato to ba misaki les 18 neti bato misaki les 18 neti mi-ange mi-démon ça va hein vraiment mi-ange mi-démon félicitations Goga la Pulga Cosa Nostra mbemoni rumba yaka malembe générique ça va générique déjà bato to bandimango to mona ko le roi de la forêt na TV andimi générique ya mi-ange so biso to boya ndeni maître andimi parce que yo contredire ndeni moniste ya rumba pour bato balinga ba confondre rumba na musique mo ya show pour beti musique ya show ko betara lelo na lobi kunesili poto yebi monete les padres ça vous mentir banzembo na e fandaka etika laka soko kinzembo les padres même ouais papa chéri mais basaka de
tout le monde a maison mère. Des musiciens ou la génération batikali ok to kunda bango na nerf moko boy pour tous les komata. Les padres tout t'as tout ça débat les musiciens. Pour sauter l'album tout magina na 2017 le Silien. Nande ba to musicien banzembo ba Nairobi taka njomo bezaka Nairobi ekeka Nairobi donc nzembo sangi baloba nini esengi pe soko katela ngo esengi na mutute. Rumba na biso ya mi-ange ça va. So gombe gombe ça va pour les padres bimisité les padres tcheka générique mais comme ça tu biloba loba na ba pasteur ba lobi les padres zaka to suki wana Liverpool na pozo ka question moko Liverpool ena mutu mwa yebisinga na poto Patricia Chou abiyo de Liverpool akoso Liverpool linga fali makasi wana seke ba bomanga na butu seke ngafuna kufa voilà merci batunga linga mingi ezaka ba Gaulois na ba Gauloise to sala kaka ini te ngapena na ndenga ba wenge ponga za petia sankara de kuta petia rocher ngando na ndenga wenge vraiment sans ignorance ngana mwana wenge mais mutema mabende zala te pona musique ya Congo biso lingi banti valeur te so mutuma zo nga détruit art o ba papa lutumba ba tiki biso to linga to contredire donc ba mbote saka na ba Gaulois na ba Gauloise les padres en poto tout aux ara ini boy imagate babamba libanga na mango était là aza maître génération aza maître yazara maître moto yamba fandane o moto mama bilamba irevese te nena so la muke bon moto mama bilamba irevese que les padres là taka bilamba moboy liboso ya landi na sima et mon tout ba monyango azala na famille Gims kala to na ba photo biso na chombo dadio longia bana mike Gims longia bana mike mais kamba de juste soit binwe pour pesa mboto soit bisoté bisoté et ko soit bisoté famille à Gims c'est sa famille les padres et belé zana to lobango meto bo ya koloba on yebana même papa tuna na yebi donc ils ont le bâtiment mbote na ba Gaulois na ba Gauloise ba mbote na nga suma kasi na bato ki sa base na biso bovan na moni wana ye mo général Lambert Ito il est thaïlandais bientôt Paris akesi sa makambu na ye azape mota sana partenaire na ye officiel on a partenaire officiel que celui Lambert akeli banda ba mbongo bilamba to ndo so to kuta na héros kazadi yesko az entourage na nga so na talibo Rastaman Mobambi ya entourage Faustino Ndekwa Smith Faustino na Paris donc l'homme de 4 coups Mobambi entourage mais c'est 2021 pour 2021 ça m'a beaucoup na auto sa vidéo na bambongo donc azape na succès ya banzele donc on son entourage nanga yo moko pe odia bambote na ebele pour biso to pesa bambote to boka ba tout na ba héros pour batinda kilo côté d'ato zanga na biso bien crêpe Gucci kaki ampunda ya 2021 chemise ampunda nazana nga les elongi nga pesa sika manzaka nga pe propre minu soin nazana pe na bovan donc on senga nga ba tout il fait pour sous batali ke longi no ka be baba kanisi ba mo porno o ba kosa ki o misa wana ezaba kindoki ya Congo moni ba montage ba monter ça biloko la bilona te ba monter la bato moni ba montage ndeka ba monter la ba kosa ki za misa fali nzo kande sa ndeka ba monter la pasteur taka kutu pasteur ku ba monter la yango pour nous qui ça ma bijou malanga bon séjour na Kinshasa mais rafeteri na Mikili azawa malanga plus toza chaque jour toza là ben j'ai dit toi na karaoké bana poto boza pour mission écoute des gens chaque soka le parabeti toza na karaoké donc boye belé toza ra croisement Kabinda Mouchi soro souhaité venir lundi toza Mouchi au Kitundu numéro 14 boya ebelé batbana pour ça va fête au anniversaire aux conférences espace moi kitoko ya malili ya poto awa Musa malanga na sima bambote na yo bambote na famille malanga petit na ngai mikoto benge DJ Roro moto na poster petit na nga Roro yaza na Mikili donc ataka bini nzembo ba congolais mais abota manika la poto na famille malanga tout bazana Mikili yana ebebi malanga Roxon malanga na mère na bango mère dinana bambote na bino yango na me bato poto bozara mutema mabete na bato akini pour kini za source vie beaucoup la embango confirmation za awa foboyaka tout le monde na nzoto
Et voilà, beaucoup de Liverpool à lobby, place moko ya bien on a beau vent tous les jours, ça place mon cadre mo ya wow ya canon ya classe par rapport à ndenge za la ba lobby ba la monde entier to bi ana kinsa to kana salon de coiffure za ka moko si ruilerie na kan fungula wana salon de coiffure kan barbeur so koti na kati oza de cité ba salo su kitoko manzaka kitoko ba pozo pere kitoko to za si ruilerie wana na rai kota kan fungula mo la immeuble mo ya monene ya rouge ba c'est peinture rouge na jaune so koti na ozala des sites balobi wana salon de coiffure ya bakiala famille kena mo mala pesi bino ba meilleur vena bino linga kabino est trop parce que boza bato moko bien pona nga ba meilleur vena bato tout balinga Carmen et Oja bisous bye à la prochaine.